Réaction nangai et puis ça qui passe tout d'abord parce que maman wana tango mobali nazo kende ayeba ikake musala balakani pe ce soir bana wana pe bayeba ike papa ke ito kuta na poko mais quand neto lobaka eloko eleki tika na yoka exact tango biso to lobaki na ba commentaire ba to finga pe ba finga ki alumba bino bokanisa bino nde boleki mayele bino boloba bon kasi bino nde bosala ngote lelo o biso to lobaki za peut-être ba anonymat to bomba ki ba titre to bomba ki bilongo mais ya papa et bimi na polele babibembe to benga babibemba soni za babibembe baliwa soni parce que au kufa na un hôtel parce que hôtel les a placé à repos mususu pa ke na vanda na lala mais ya ke na ya sans soinate akenda ki remorquage nde et pesi retour donc ce qui peut moi émotionner bomie ya kobongo muto ayebi azaki ce qui peut yeka na bimela atali age na été ememie muto ayebi azate ka police scientifique nde na nzambe muto bayebi lo nini lekaki peut-être titango zaki moi muke to jeune garçon ozana moi si ozo sala ba 4-5 coups. Maintenant au colis, tu peux plus te permettre. On a déjà épuisé na âge, épuisé na musala, na ba réalité aux vivre. Donc un coup te suffit, et ça moyen de plaisir, et ça y a t'embêter, et ça te ça combat en cage. Bato belé ba commence à na rapport sexuel au monde mutazo ken de guerre na Goma. Amélie oyo tongolio abakio muto mais la bière mais couleur à bière ezoye banate. La banzete comme le quoi pot de fleurs. Siko biloko wana nyonso tango ekene ko réagir. Muto pe yozo kene ko sa rapport sexuel. Yé pas baby sinzo ton épice. Biloko ekokuta na kuna so ebeti phase. Nde ba résultat. Nde papa na kufaki eloko aliboso tout la mosi. OK. Pour mutu monter aussi. Pourquoi est-ce que qui m'a sauté c'est ça. Sans mon âme oya ko réfléchir après. Place au bâton. Parce que kufi ça. Papa na le temps sur le muki. Est-ce que ba mona inga? Okomo regretter na mbongo kina koluka. Tam sukuta tikango obenda. Parce que si yango na olia pa ou. Ne alia pa wana fia na zanaite. Fiana zana heureusement que hôtel wana za caméra bosse za caméra te bonga bomone illuminate pela minute ozala te oyebela net ngata ba kongo nza te na profena za ngambo mai na tuna sango nozala RDC non sani abomi été mais il quand même commis pendant que baza bango mibale. C'est normal akima na somo tant suba oloba tant susu akimi mais tant police scientifique au samusane bon mona kaka o crise cardiaque o AVC et cocaïté et kati musisa atambol. Shalom bien-aimés, merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste et la Lola. Et c'est Bonzambe et Kitarana Loye Monamalo Apena Misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana to ya kuloba kenzamba boto paye lisusu apina maso azosera biso elongo na pasteur Fezamisia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya Bivens de Homo depuis Londres pe na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé toujours na cadre pour informer bien le lot même mission na biso tozana nan tozongisi sous maman Cathy, oui bien très bien. Oyo aye sur na plateau na bisoa. Shalom maman. Shalom papa. Bonne santé, ça va? En tout cas Dieu fait grâce. Ça va? Oui. En tout cas lilo bana bande bazolanda. Mbote na bino bandeko balandi, merci pour la fidélité, merci pour na appel, merci pour na temps au besoin kaya kolanda biso na chaque passage na la voix céleste. En tout cas, kombo nanga pour na ba oba komo nanga pour la toute première fois, kombo nanga maman Katinga. Nazali naturothérapeute, nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Nazali bongo na commune ya Ngaliema, na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe numéro 99. Référence carrière Grèce. Deuxième bureau nanga eza bongo na commune ya Kalamu, na quartier Matonge, na avenue Ikelemba numéro A9. Kuna pe naza koyamba tous les jours
de lundi au vendredi, sauf le samedi et les dimanches. Consultation, ils ont 15 000 francs pour la bande de Konyoso au Bazali na Kinshasa et 10 $ pour la bande de Bazali à l'étranger. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 000 12 Nasuka. Nasengi na binobo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Beaucoup de notifications. À chaque fois que vous balancez ma vidéo, nous sont en ligne. Merci beaucoup, Papa Alvi. Merci beaucoup, maman. Avant que tu sois solo, on me met le et dans le Komoko, et tu as collé canan, on a mis un peu autant, et ça m'a limité dans 10e rue. Et dans information, mon copain, combien on a un journal, on a une page. Monsieur Évariste, bon ancien secrétaire général à l'agriculture, trouvé mort ce matin dans une chambre d'hôtel numéro 8209. La police scientifique est requise et le parquet de Matete en pleine enquête. La fille sur image était avec la victime et a pris fuite. Donc papa a confié dans l'hôtel na 10e rue. Na jeune fille mora kimi na ye na mbetu ya hôtel. Par rapport ya ba makambo pesa ba conseil au lobela moi ebele ko koza botan ozo ki nouvelle en maman réaction no ezani. Réaction nangai et pesa qui passe tout d'abord parce que maman wana tango mobali nazo kende ayeba ikake musala balakani pe accessoire bana wana pe bayeba ike papa ke to kuta na poko mais quand neto lobaka eloko eleki tika na yoka exact tango biso to lobaki na ba commentaire ba to finga pe ba finga ki alumba bino bokanisa bino nde boleki mayele bino boloba bon kasi bino nde bosala ngote lelo o biso to lobaki ezali peut-être ba anonymat bombaki ba titre to bombaki bilongo mais ya papa ebimi na polele babibembe to benga babibemba soni za babibembe wana baliwa ya soni parce que okoki okufa na un hôtel parce que hôtel eza place ya repos mususu pa kendaka na vanda na lala mais ya kenda ya sens wana te akendaki remorquage nde epesi retour ntango tolobaka bapapa ebele bazobebisa bana bavie ya bana bato bana basi ebele basimba bakisi soki mpe mwa mwasi wana bomie ya kobongo mutu ayebi aza te soki mpe ye kaka na bimelamela atali age na ye te ememi ye mutu ayebi aza te kaka police scientifique nde na nzambe mutu bayebi eloko nini elekaki peut-être mwana mwasi mpe peut-être abomi ye te mais somo wana bozalaki na mobali na hotel bona boeloko ya bongo toyoka bamasolo wana ebele va mena ya baprofesseur bona makambo ezokoba toujours qu'est-ce qu'il faut faire mpona ke ezala te eloko il faut tosala biso nyonso eza prise de conscience mutu azobanga nzambe marche na ye ekozala na bareserve babiloko mosusu mpona jésus christ nakoki osala ngo te ezopesa o barestriction moko boye deuxièmement mutu ifo ayeba kozwa soin ya nzoto na ye biso tokanisaka kozwa soin ya nzoto ezaka osukoli otie mwa parfum olati obimi na miso ya bato te intérieur na yo mpe il faut en prendre soin plus tozokola nzoto eza ekomi fragile nde babebe bazala fragile okoki opesa boye te naki mokolo mpe ezalaka bongo okomi na balimite na babiloko moko boye neti ntango ozalaki mwa moke to jeune garçon oza na mwasi ozosala ba 4-5 coups mais tant au colis, tu peux plus te permettre. Aux a déjà épuisé na âge, épuisé na moussala, na ba réalité aux vivre. Donc un coup te suffit, et ça moyen de plaisir, et ça y a t'embêté, et ça tout ça combat en cage. Bato belé ba commence à na rapport sexuel au monde mutazo ken de guerre na Goma. Amélie oyo tongo lio bakio muta mais la bière mais couleur à bière ezo banate. La banzete comme le quoi pot de fleurs. Siko biloko wana nyonso tango ekene ko réagir. Muto pe yozo kene ko sa rapport sexuel. Yé pas baby sinzoto na épice. Biloko ekokuta na kuna so ebeti phase. Nde ba résultat. Et par là maman oningo lo banise que mikolo ba mimi ba papa na biso baza un peu avancé en âge. Oui. Les ara fois na moi
moi bébé moi jeune talent moko eza nini eza bien te que yo mokolo ko bima na mwana mukete ya on ezo créer baliwa to ezo simma te ou comment je ne sais pas epekisami te epekisami nango te kobima na mwana moke mais tenir compte ya âge na yo babiloko mosusu ozalaka kosala okoki kosala yango esu te babiloko wana o te na umela non soki ye lâché tia na se l'essentiel azwi partie de plaisir yo pozwi partie de plaisir peut-être ya azomona ke na tiki mona ona posa ke na umeli te tika na bakisi eloko boye minitage mata yokanisi banana baoya po ya oyokelenge aza na jo na ye ya age na ye kuna mpenza basalaka baremontada epa na yo aye asepelisa yo azwa mo mokelenge na ye asima nzela kende yo nde ozokanisa ke soki nasali ye boye te aosepela te aosala non plupart ya bajeune fille wana bazala déjà na mibana bango ya donc wana bazalaka babeka baona basugar valeur ajoutée biso tobenga TVA valeur ajoutée yo nde ozoya TVA kasi valeur ajoutée yo opesanga kama tant na okende pa sugar baby ya opesanga 500 wana esombaka belo na obwakama na talon mwa pantalon mwa machuapanga mwa sac kuna na okende ka mpona makambo ya finance mais lokwa finance opesa yango pamba te il faut popesa ye bosala contre-valeur donc tinde papa wana azolingaki aprouve ye kuti aza kuna te ye kuti aza bobeta noki ye aganye temps nazonge nanga titile voilà jour wana tanka tosisi a tozokende émission moko na lemba na évangéliste moni na limité na 7e rue place oyo bato bakotaka mpo bima nzela nsima c'est plus eza raccourci place baagence ya bavoyage ya mental eza na commercial voilà na place commerciale kaka ne eza na ba 13 heures boye papa mopende ya mokolo papa nakoki ozala te na ba 80 en tout cas soki nalekisi eza ba 80 jeune fille wana aza na 25 ans te bavandi kaka na baterrasse wana nde ezalaka jeune fille wana azokarese papa wana motu papa wana azoseka en plein air nabi évangile tala bwaka misu kuna atelemi mwana moke boye nabi o asigné na moi boye seki akotisi devis moko papa nakoki oresiste te opesa ye jeune fille andima en plein air boye akarese o motu yo tata mokolo boye seki aza devis moko ya monene il faut asigné yango ndenge wana po apesa ye bayaka na baobjectif précis aye te wana o mon amour mon nini aoyebisa o inika mo makambo osalaka nga parce que aza na eloko na ye papa bon je comprends basala vie to ou comment basala na bango komema ntina niveau wana ke je ne sais pas kasi omoni eloko nga na oloba papa elvin en tout cas bolimbisanga papa wana soki fille wana bimi bien avant sécurité moni ete c'est papa naza client ya hôtel wana bayaka papa ye avant fille aye ko rejoindre donc basisi fille abimi ya olandela nsima yango moni bajo esala mami okobano epa bahomme marié si esalamaka rendons-nous epa peti nanga mo ivipan bakotanzela mo non, c'est un non fidèle, on a ça ici, il y a des vidéos. Non, bakoti, bah, il y a un balai, moi, on peut avoir, il y a Zéli. Après, il y a un numéro, il y a chambre. Au moins, ce qu'on soit comme déjà client fidèle, et puis, bateau, bazar, na moi, bah, titre, bah, peut ça, il sous carte. La place à carte, à sous-loyer, après, si au moins, il aura mouqué, allez, pour service à Anne, il y a comme ça, bah, contrôle, la bouteille. C'est qu'on soit comme on a répertorié et acharnement réputation. Parce que azana pire petit na ya réception. Hier aka simbisi mo loko à côté. Atindel fiana texto chambre 8000D. Ya oya kaka chambre 8000D. Ba indiqué OK. A déjà client azala wana. Ngai pe na place à fiana nde papa na kufaki eloko aliboso tout la mosi. OK. Pour me monter aussi. Pourquoi ce que qui m'a sauté somo ya.
c'est ça. So mon âme, oya ko réfléchir après. Place au bâton. Est-ce que c'est bon? Est-ce que mon âme comment regretter na mbongo qui n'a pas luka? Tam suku to tikango obenda. Parce qu'il faut pas balancer la peur hôtel à moi alors. N'engagez ni deux personnes bako kota na chambre. Au lieu que vous vérifiez, ceux qui sont comme clients ou comme un mob privilège moko viens à solo la bien tel la rendre ya papa y a pas ma pamba tête à poste assumant za chikona à solo la bien na pire esprit moi na koma exactement yo mo yebika chambre 8000 mutazali ezala bongo if yo mutozana expérience ezala bongo na tunyo if pas ezala bongo pas. Voilà, Maman Katia Zosega, c'est l'ambiance de notre émission. Oui. Bonzambe, Yesunde Mosouk ici. Et maman, ce qu'on a baliwa ya bon, n'engo beti le solo très bien, c'est que papa déjà que ba comme na ba âge more avancé. Oui. Ozo peksa ba mbazo ba kiss ba stimulant, ba que non ba comprimé na ba ko, na ba ne dans avion na mo yeza ce qu'il faut améliorer comprimé. Donc ba mélango du sousté. Na on pekisa ba stimulant pour ani. Au moins na ba âge avancé. Ba tension et bimaka. Maman, au bêta, l'histoire ba tension. Aïe, à payer $300, aïe, à sali ba seconde. Les autres découragés, c'est bon quand même moi. Hein? Kasi yango na olia pa ou. Ne alia pa ou na fiya na zanaït. Fiya na zanaït. Heureusement que hôtel wana za caméra, bo se za caméra te bonga bo monné. Bo monné illuminate. Bo monné illuminate. Pena minute ozala te oyebela net ngata ba kongo na zate. Na profé na za ngamba mai. Na tuna sango na zala RDC te na sani. Abomi était mais il dit quand me commis pendant que baza bango mibale. C'est normal akima na somo tant sous baroloba tant sous akimi mais tant police scientifique au samusane bon mona kakao crise cardiaque au AVC et cocaïté et kati musisa atambol ba stimulant ezama B ngana teka stimulant mais eza naturel atana ki naturel na ngwana na loba na batu komesa na stimulant te soit traitement na yo. Traitement est important. Tant que tu vas prendre soin de son corps, au sala ba mise à jour. Mutuka bo kene nango na garage, ba salango révision, ba sala entretien. Mais nous autres non nous ça entretien te point. Oliaka omelaka olalaka opemelaka bapema oa bafulu etonda partout bakaniveau etonda salité bascolate biloko tozolia basurgelé ezui malili ese décongelé na bachambre froide na biso bacourant ezalaka te esili na malili boye tititi bakena ngo zanu ndindia sumbi boye tititi yo ekosoma ya 17h tioyaka nango na ndako bolamba bolia nyonso wana ezodégrader na santé na sikoyo il faut kosalaka entretien nzoto omeli bakisi oyo ezo dégager yo omeli bakisi ezo renforcer système immunitaire omeli bakisi ezo renouveler ba cellules suite ya babiloko liaki suite ya ba misalo salaka et commettre à niveau aux anons a besoin de stimulant mais si ko bango le quoi ba sur le bine ya ko zo 21 jours et belé boy maman bon si ko ngana omela masanga te ngasko na ozo madame te bongo eleke belé 21 jours à mon yango belé mais masango mais la rambula na mbula wana otika ko comptabiliser moté siko yango ozomona ba makama boyezo kweya pourtant to beta kango la fois passée ba lobaki net ba kanisa net to kosi po to lobani kombo to lobika isami quelque part na limité siko oyo ba kondima po ne longi na photo nyonso na adresse et limita on biso to lobaka ba on ba kanisa net masapo ba era na ka pona ba vite to yaka loba ba réalité yango siko ekoi na miso ba tunyonso siko par là maman onyo ba père au bazar avançage basa sous bolimoté te basa bolimoté maman basala na bango batenir de compte ya âge ya ba position mususu koki osala ngote na âge na yo musu pesa na ba position papa banda carrière na ya bash azwana no prise wana prise wana et pesi pression makila pour ne ressauter
Et la pression sur l'équipe makasi. Pression car on aime te yaka au kataner. Makile eza baner eza lokola élastique. Plus ozo bendango, plus ezo koma fragile. Parce que ba opeza qu'il faut ou melaming pesa bien té. Eza bien té nyonso eza pe ka bongo me mama. Soko ou melana na temps normal. Na ndenge ya normal eza un problème té. Mais soko ou mela parce que stimulant ezo sala. Ozo buiske ba rein na yo parce que vitesse ozo memelango eza vitesse normale té et puis ozo fragiliser cœur. Ceux qui ils ont continué bon au ça AVC à la longue bateau ba comme ça ba AVC biso to ba AVC ba malade ba papa ba malade ba maman et comme il ba jeune ba oso en point yo za déjà jeune Amélie no ba tirbo asisi azu ya koti si ba nzete ba mupêche pêche ba kimbiolo ba nini tango yo zo biloko ya comédie mbika ba pakola na sachet à midi mbika ayo fungolo ka biloko Yves il y a un professeur et bien surtout bazwara sikoyo encore atiango na mwa mai muke apakoli na bâton de Moïse alatisi yango sachet akangi etoki kuna na kati etoki ayo fungola ka ba 17h yebisa ngai omoni misisa etelemi lokwa ba câble courant ezama be par yozo mo bimi champion wumbe ozo bebisa bara ozo luka ozo bebisa cœur na yo et comme na problème yango nozo mona ba jeune ebele pe ba commencer la ba AVC pona problème de santé azozo soin na été mais azo bakisa kabi bakisa. Ok, mais là on peut comme la médecin avec notre que ceux qui ba boma maman, ba moutou rouge, moutou noir, ceux qui pénissent non so aneza mabe. Eza mabe parce que eza ba stimulant. Eza ba OK, vas-y. Eza mabe parce que eza ba stimulant. Ba stimulant wana bato bazo salango pour teka. Lui c'est le renezo répondre. Lui ça lui rapporte mais yo moutou zo consommer. Oza ko s'exposer na ba maladie mususu ke obelango ezana kisite. Oza ko s'exposer vie na yo oza na 40 ans aleti comme ba 50 ans okomi légumes osa ke lokote ba pesa o mabe bazongisa o mabe et comme ba problème pasteur atia loboko o pesa dim yo mokonde o mibebisi na vina. C'est très important. Merci beaucoup Maman Cathy. Je crois mieux que message est l'équipe. Parce qu'on a pas au bazo landa à se retrouver dans problème ya mila na kabakis avant qu'il y ait que ça boli. Pour na ou mila, pour na qui a boire quand nous quitter, pour na qui a commencé na 3-4 coups. Est-ce que vous avez une solution pour avoir Maman Cathy sans que ba mila bakis soit na de peur que ba ya peu beaucoup fané ba ninga bazo kufa na mbeto. Solution ezali na pesa ba traitement oyo ezo sala que et ça là au lavement ba traitement oyo ezo nettoyer yo de la tête aux pieds kaka na komela nettoyage ezo sala manzoto mobile ba traitement oyo ezo remonter en puissance mais ça traitement naturel natieli le côté ba force ya yo moko ezongi normal parce que ozaki na problème à mon Congo moi satisfaire ma mesate ozaki na problème à faiblesse sexuelle moi satisfaire ma mesate maintenant aux 8 traitements na ezongi sur un niveau na préféré bosale la wana force non normale osale la force non normale parce que c'est possible que au-delà de ma bien tant ozalaka sans bakisi wana ozalaka kutu bien mais possible, depuis comment na oui ezonga tant ozalaka ozonga na ba msi ba mona net que AGC les qui c'est normal ici là pas nécessairement soko olia bien ozomela mai ozolia ba fruits ozo respecter temps et repos au sangisi na traitement oh les gars Jésus a influencé na relation sexuelle oui ba papa 80 ans ba papa 90 ans ba otiazim aotiangondeni parce que ayebi ke âge nange pusani faut na sala boy aza mesure obotisa mwasi biso nde sikoto okata na vent pona bisala sala
merci beaucoup Maman Cathy, message eleki opesa ozana bakisi nyonso wana to naza bakisi wana. OK, je crois bien que opesa nim na suka to côté du solo ya témoignage, message ni ba témoignage nini o memeli biso lelo. En tout cas, témoignage on a memi lelo eza témoignage moko ya munene. Témoignage moko et pesi ngai su makasi ya osala musala. Témoignage moko na moni pena ke Yesu alingaka ngai. Ndeko na ngai oyo azaki na problème ya tension, azana problème ya diabète, azana problème ya cholestérol et makolo ezaki ko vimba et puis ba genou makolo banda koma kilo et puis azaki na ba problème rénal. Wow. Amela bakisi depuis mois de juin. Aye kolandanga na mi-juin. Mutumoko kaka tindela ki elia. En tout cas bato bo partagera merci na bino. Quand nene ebisa bino to la vulgarisation eza solo. Grâce ya ba partage na bino nende kolanga oyo amoni biso avandi na Angleterre. Alobi amelaka 13 kisi par jour. Bakisi wana ya cholestérol ya babenga onini aza un problème ya gluten. Pour na gluten eza sucre o eza na ba farine. Aza un problème à gluten alors sera lié loko oyo eza na farine to alié mapa moko boye ba gâteau ba croissant palpitation pour ça kosanza et tout. Aza na problème ya pour na makila eza la fluide pour na ko éviter ba caillou. Na 13 qui sur des qui na qui c'est ça musa non mais par jour azomela 13 comprimés. Wow. Sikoyo aye kolandanga abi na mekana ne pas moi mais eloko convaincant qui est abi na moni ozolo ba bien. Tant aux opé sa explication, ça montre que tu maîtrises ce que tu fais. Mais le motivant qui n'a sur davantage tant aux oloba, Jésus-Christ est un chimiste numéro 1. Il y a laboratoire nayo. Nabia oyo azamwa nzambe na mekabakisi nayo. To bandi traitement nzambe na ngolu naye. Et ça dit que azalaki na rendez-vous na mois de novembre oyo ba les 5. Kisi asisaki komela ba le 27 azongi yaki rendez-vous na ye et na rendez-vous na ye wana médecin a bien l'évolution. Or depuis mois de juin tant on est au kutani azuba kisi nyonso ba pesaki akani na sachet tiena moi bina melanon kaka ba kisi Amélie après contrôle na contrôle on il fallait ba pesa un programme ya ndenge a obanda dialyse na janvier. Akei kuna médecin lui mais na moni évolution salami makasi bakisi kaka na pesa que abi bakisi kaka pesa inga abi mais ça vaut plus la peine il faut tika non bakisi yo total soki évolution eza bien ozonga na janvier total soki situation ezaka stable tu n'as plus besoin de médicaments, tu n'as plus besoin de dialyse. Donc, lekeli papa wana alobi mama Katinzamba Pambola a Salelinga Voice et par rapport il y a guérison nae a proposé nga kutu moi si na za na problème ya fer. Bazongi sakaye makila na année 3 fois. Parce que azan a problème à faire à tout n'a so nazana kisi o koki ko soigner moi si na e pour na problème ya makila ozo mona tango osa musa na o bien ezo memela o lisusu bato nazwaka penda sérieux na musala nanga lokwa na yeba que Jésus-Christ a échoué raté na s'associer na ngana ye pour na échouer na ngate makam na ngai kende bien yango nazana voice na ebité so ito tia to na tinda to tia à tout ça directement ils allaient bien makasi. OK. Tony Masoy makamozolo ba ezaya solo makati. D'accord. OK. Témoignage nangai. Et non tu en côté. Salingai pour na malade ba na kenda ka de poso na 6e mois. Para bilanga ba na normal. Na ke dernier contrôle awa. Il y a une semaine, pareil, dans les gens normal. Et on a montré qu'il y a un bon sentiment au été. Dans les mails, merci pour la mingi. Ça me vient pas en bola, il y a un bac sur ma île. Continuez de voir, on va tchaka tembe.
batika kotia tembe kisi mama kati ezosala ngai moko nazali témoignage soki nasali yango mpo eza te ke sentiment mama kati afutinga mbongo te ngambo nazwi kisi na ye nameli kisi na ye namoni kisi ni bolamu esali ngai na nzoto en tout cas nazalaka na bakisi ebele ye moko tora liboso alongoli ndambo tora mibale na kei ya suka nango te kokende dernièrement or alobi na ngai komela so kisi moko te komeka kutu tala monoko nango te azwi baordonnance oso asalaki ngai mpona na provision apasoli yango ayebisi ngai totika ndenge wana yango wana nazongi na bingi merci bingi mama kati merci mpona nzambe apambola yo abakso mayele atolisa opena mayele nzambe alakisa yo nzambe merci mama kati natondi mingi na esengo naza na esengo mama kati merci mpenza pour expliquer un peu ma Merci beaucoup maman. En tout cas, toi qui es moko c'est bon. Tondi misi yosko. Ok, témoignage monsieur ça? Non, wana na ye nango ya mususu na batindi te. Donc, parmi ceux peut-être au bima na elongimo bonde obi qui saraka kopesa solution na makambo etali mbetu. Toujours ande na ba kisi mususu ezali ba maladie mususu. Ezali. Lundi déjà na kozala na annonça qui traitement na ya cancer out. OK. Maman oyo ya cancer du utérus azwaki déjà traitement na ya 2 semaines. L'obiseur na bengaki pour nous le baké qui Cécilie a kozwa bakisi mususu lobi évolution déjà par rapport à moni ça va amélioration eza makasi donc na ozela lundi tant to benga ndeko na ye asalela nga voice pour na bakatinda na photo parce que moni mondo e comme mamba pièce contre pièce nga na koloba makambo penda na osala e monana donc traitement ya cancer otobandaki premier patient nanga ya cancer yewana mais évolution ezokende bien na pamboli nzambe parce que apesinga penda cerveau et cerveau ango ezo aider baninga nzamba azwa lokumu. Je crois que semaine prochaine tant roya na témoignage à cancer wana bandeko bala. Merci beaucoup maman Kati. C'est la fin de notre émission. Message na Souka. Message nanga Souka nazo pesa nanu merci na la voix céleste parce que au croya ki nanga yango ndima ki na leka et na moni retour ezali ya bien par rapport ya ba abonné na yo basalinga confiance op baye pour nous rejoindre ba traitement na moni yango na ebisi bino bokosama mingi c'est vrai ba pesa bino n'importe quoi bomela n'importe quoi isimbate mais bosa anga confiance na kana nga nazanga mote nazana Jésus Christ qui n'échoue jamais yango zomona ba résultat ezomonana boya nazana numéro il y a plus 243 82 20 012 à la fin. Na sengi na bino bo s'abonner massivement na Nation Puissante Télévision. Ce que ozunga te kobeta manao libakute. Eza pona lolendo te ya me ayambaka te a opesa numéro azo yambate non. Tango zo benganga nazana papa Alvin nazo sala émission. Ozo benganga nazana église na okumisa Seigneur Jésus-Christ. Ozo benganga nazana laboratoire moyena zo téléphone ezate. Tikelanga message parce que na okoka ko rappeler te ça m'arrive de me retrouver na 70 appels, 80 appels, c'est compliqué. Na préféré ba message c'est plus facile pour na répondre. Et na bengi bino na commune Yangaliema na quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Deuxième bureau est na Matonge na commune Yakalamu na avenue Ikelemba numéro A9. Merci mingi na caméraman Nabiso Azaki kuna la Sima. Merci na Peter Mbedi, merci na ba consommateur nion sur la maison chez Kati, ceux qui coloye sur Zongité, to remonte na mbala ya Sima. Merci à toi évangéliste Michel. Merci beaucoup Sir Kati, merci na bino nyonso bolanda gibiso Arnaud Kamande oyo sima caméra. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simananto ya koloba kenzamba boto. Voyez, ce soir on se retrouve à la prochaine bye.